Mukili mobimba to sebela pona Monde mobimba to sebela Mukili mobimba to sebela pona Monde mobimba to sebela
Bonjour maman. Bonjour. On s'est présenté. Veuve Pépé Calais. Je m'appelle maman Pauline Kabasele Lundokis. Bon, ma intime na moi bien nga Lundondo. Surtout toye balelo to monde bino awa na résidence na yo. Donc toye balelo eza quand en cadre ya réunion, to eza na occasion msusu. Non chérie, ça na cadre de réunion té. Ça na lelo ngana botama le 30 mars. Ngata kotia ba moi ba maman. Lelo na kosi 60 ans. Na botama le 30 mars 57. Donc aussi 60 ans, ya omoni ba maman na ngai ba le ngai ba veuve donc nous sommes ensemble. Les réunions les gens de ça pour l'anniversaire à 60 ans la date. Ok, merci pour l'anniversaire. On a occasion à l'anniversaire il y a 60 ans. Est-ce que vous la psychologie vocale qui moi ba nostalgie il y a bandé bomba na auto yoka. Bandé bomba la ngeze délé. Oponika oyo du. Na mwana nga makambo Pona boya koloba tika na sala mwana mawa azanga tata mwana mawa kisasa makambo toyaki mboka tika na mela ye mwana mawa azanga tata nasuki wana. Ok, merci Tozong. Et après, tu vas vendre comme sous. Grand frère, interview pour la. Ah, c'est mon. Fini les volumes. DJ, dis-moi DJ. Bonsoir papa. Bonsoir. Maman Nabiso a lobby aux grands frères naé, c'est vrai. Maman Nabiso a lobby aux grands frères naé. Oui. Effectivement. À Bandi, les lots série à 6, donc 60 ans. Gagne le 17 décembre. J'avais totalisé 65 ans d'âge. Effectivement, petite sœur Nana. Et la CPI pour la simple raison que dans la coutume africaine ou dans la coutume européenne, fait que moi c'est au mobile acquis, où il y a Tikani à mais pour nous, c'est Dieu qui nous avait donné le champ et c'est Dieu qui nous a retirés. Et Dieu a voulu que ma génération reste telle qu'elle est. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour la santé raison. Parce que moi, c'est là toujours pour 6 ans. Et aujourd'hui, au lieu qu'il y ait un main, il a mis sur dans OCP. Dans OCP là, puis la 5 va toujours sauver qui les puisque commence la plus grande série, la série des responsabilités. Puisqu'on a toujours dit, plus on grandit, plus on change et plus on devient sage. Pauline a commencé par être sage avant de grandir et avant de devenir ce qu'elle est. Voilà tout ce que je peux Ok, dire. merci grand frère vraiment pour na pour na conseil na yo na pour bana pour na mon encouragement aux encourager petite sœur. Merci beaucoup vraiment, merci. Merci, c'est à moi de vous remercier. Tu go obi bozana bino à bon terme. Tu go orchestre ezala kaka tsilelo to orchestre kabona. Pour n'angana kolo on veut c'est vraiment avoid les arrachouti. Quand on a dit que bela qui ndi saki abisiana vraiment souvenir na tige bloga ya baksif na ngona sa tige bina ngwana. C'est pour na scène de monde na souti. Tout le monde a souté mais orchestre ezala rappel souté to orchestre. Ils rappel souté parce que avant tout ça ils voulaient dans le fond. Ils voulaient dans le fond mais
tindenge na beli boye vraiment assistaki yo te yango wana oza ensemble na ye te babaka na santé na pas de prix nalobi na ndenge ya babeti mais namoni ke na kosala nanga susi na tiki na kosala susi na tiki donc natiki bino basouvenir ya baarchive nanga nasalela bino yango wana natikeli donc conseil na opesaka na baoyo botikeli kosala mosala wana conseil na opesaka toujours na bana basi po umela mosala nde biso toumeli wa dominique oyo donc kotya mibali liboso te koletakisasa mabango te bana mibali kotya diamba te masanga te basi mpe liboso te wana soki olandi bongo ozwa kisomema na motuko succès oyebali boye nde biso badominique toyebalaki tosalaki bakongo boye mpe natindi natimi mosala na koti hôpital na maladi moko boye te donc eloko natikeli maladi parce que boso basalaki opération na genou na kaka na gauche eza so paralysé na côté gauche comme na bilasi depuis otami mpa nzambe asoninga abikisinga ezali toujours na bomo otami naluka makambo so nasala c'est mpo makambo danse na bi donc pesi bino kote mpe napesi bino nazozongela o mokie nazwa na okuna na ozongela o mpo opesa bambote na yo mpe osala biso eloko tomonaki dominique mabota ya bafani na yo mpenza bamona mpenza baretrouve o lisusu na ozongela wana nsima ok yango wana na lopoto balobaka bien qu'on soit initié à l'urbanisme d'une façon occidentale nous restons traditionnalistes, c'est-à-dire que nous les Congo tozaka na tradition na biso elingi koloba nini soki mopaya ye tokotala ye na elongi te tokotala ye na loboko te tokotala nde na libumu na ye. C'est ainsi que à l'occasion ya anniversaire ya leki na ngai tolingaki topartage mwa moke oyo tozaki nango mwa moke oyo tozaki nango eza mwa nguba oyo boti kolia na mwa masanga mbila oyo boti omela. Mais lokola mpe bamindele bayebisaka biso ke soki oke pa na moto epai na valise il faut fungola valise yango wana tosengi na baoyo bayaki na bavalise na bango babosanaki bakle baluka bakle bafungola nango oyo biloko eza na kati ya valise moko na moko baya kopesa leki na ngai nde bakado wana tolobaka bakado ezala kado ya avion ezala kado ya bidon ya mai ya 5 litres boya na yango kaka ezala tonga ezala bizu boya kopesa leki na ngai tokobetela bino maboko. Est-ce que tokoki koloba lisusu likambo mosusu tokoloba eza kaka merci na ndenge boyaki kotala biso. Encore une fois merci beaucoup. Baoyo baza na bakado baya Pauline naza pembeni na ye. Courant eyebaki ke bakopesa bakado ya bilenge na ya avion balobi ke lac compagnie lac avion wana ya lac depuis ekotaki na lac ebimi nano te me ekobima lelo. Nous attendons. Oh voilà. Voilà. Basi Nzembo. Joyeux anniversaire. Oui, madame Moka. Oh, yaya na ngai ya bomanga elenge. Nzembo zo oh la la. C'est là. Merci yaya. Merci beaucoup. Bébé, nana betio, lo bananga na kede gozojisa. Yomoko tutani na miranda ko. Yeah. Bébé mwana mama, sombela elanga mwana. Bona nifa basokolela ko bakusha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut du champagne, on a pour la gêner. Ah, ça,
Merci, merci.
votre attention s'il vous plaît. Voyez bien. Na bamboka mususu mwasi azakana soni te ya kopesa âge na ye. Mais na Congo babomamaka. Bazo fêter kaka 13 ans, 18 ans, 13 ans, bakomaka na 30 ans te. Mais biso, la famille na biso, papa et biso, au fur et à mesure que bozo kola, bopé saka âge na bino. Bozo yoka? Ko bino mususu, na 30 ans. 5 ans après, na 30 ans. 5 ans après, na 30 ans. Attendez. C'est là natuna leki na ngai. C'est là natuna leki na ngai. Pauline. Oui, grand frère. Le 17 décembre, regarde ça combien? 65 ans. 65 ans. J'ai pas honte de le reconnaître. Nakosa kika mwasi na ngata mwana ngo bala nataki déjà na 56 ans nakosi que na 35 ans. Mais on rectifie. J'ai 65 ans. Oh. Nana 65 ans. Leki nangai a bandi série. Oh, ya biso ya 6. Donc a bandi série à 60. Nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers. Yango wana pona yango. DJ musique. Pona yango na kosenga leki na ngai azwa nano mbeli oyo. Il n'y a pas de fouché. 50 ans eleki, 60 ans yango e bandi. Donc allié kolandanga la courbe. Ayo kolandanga la nini? La courbe. Puisque napesa bino lisolo moko. Maman Antoinette Mobutu akufa na 36 ans. Bavou Marie akufa na 25 ans. Lumumba akufa na 36 ans. Beau-frère Nanga Jean, 47 ans. Jean akufa na 47 ans. Ben oui. Hein, c'est ça, hein? Oui. Jean akufa na 47 ans. Oui. Okamwa. Mais biso tozwa oyo papa na bakoko na biso bayibisaka biso lupemba. Ngambo na mutute et tout ça, yango na lupemba lokola ezawa Pauline. Grand frère. Katango na total. Non. Oyo leki na ngai auti kokata. Tokopesa nango oyo alekisi déjà 65 ans. Nana alekisi 65 ans. Ngai. Oyo alekisi 65 ans. Mokolo yo wana. Boya bae. Pauline, d'ici le 29 mai, 70 ans. Donc entre Ngana et différence, il y a 5 ans. Et présence de Naïs, c'est Pélissinga Mingo. Oui, qui a l'habitude à kolela. Mais les lots n'ont pas la hein? Bakoko langa bazad. Bakoko langa bazad. Les lots n'ont pas la thé. Na seki pour la nini, il y a représenté le son. Merci beaucoup. Sikoyo. Et pas Bamundele Balubaka. Soki pan et bétité. Donc faites tes athées.